na longwe musika tata na ekotala bana na yo bana etike olobi ete mwana etike aza mwana na yo po aza na papa taza na mama te nkolo natiki nyonso tokosolola na bana oyo nasa loboko na yo naza moto akozwi te naza na ya mingi te ya moki oyo opesaka ngai yeyo oyo tango kosalela bango mai ya ti babengaka ngo nini etiaka ta mwa solo na kati ya ti mamarie okolambela bana oyo loso tala wili yango oyo mamarie semulu yango oyo mamarie loso yango oyo Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola et la République démocratique du Congo et même biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto pour recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kende ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozana bisika ebele pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous solution ya mabota na biso. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation
obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Rotambola avec le pasteur Lité Akanda sur le terrain na kati orphelinat. Babi pasteur Lité Akanda après mariage civil coutumier pasteur Lité Akanda alia qui est moroté le lot préféré alia na orphelin. Déjà sur place na kati orphelinat en tout cas vous sentir déjà sengo ezara pourquoi les petits sont dans la photo vous sentir déjà sengo bana ba sepela parce que babi quand on a un pasteur faut lire na batou. On s'est ensemble na batu. Donc ndeba na ba sepeli en tout cas na sope na lola likolo za c'est voilà le pasteur Lité Akanda koko soko pusana en tout cas. Bonjour pasteur. Je sens la joie hein. Bana bazar sepela. En tout cas. C'est l'ambiance hein, vous comprenez les ambiances. C'est l'ambiance. OK. Les enfants. En tout cas, tu es accompagné sur les images. Hein. Pasteur Lité Akanda, initiative initiative à Rolanda. Un pasteur Alia qui est mort après mariage. Les là préférés que l'on a orphelin na quatre orphelinat. En tout cas, bino mona pasteur yemoko vraiment zo kitisa. Voilà. L'autre zo lia na orphelinat. Ba pasteur ba initiative à Rolanda nde yango. Ezateka munoko belé na TV, misala tozo mona te et l'autre mort tozo mona. En tout cas, tozo accompagné pasteur Lité Akanda na quatre orphelinat. Yemoko vraiment memi biloko. Vous sentez la joie en tout cas et c'est vraiment pasteur. Voilà, Coco. Malabazo c'est la joie. L'initiative à Rolanda. Coco accompagné pasteur.
pambola yo. Soki eza na ba orpheline eza na mboko yo. Oza numéro 1. Yoka. Totika nanu nyonso na maboko ya Nzambe. Amen. Oyenda kutanisi biso. Amen. Bana. Mama kanga porte. Kanga porte. Kanga porte to sala cérémonie. Bana na Nzambe bele bakoyisama pendant la fête. Amen. Pendant na tangu ya esengo mwana na Nzambe akoyaka te akweyi. Siko na lingi ete lokona na tie matambe na nga awa. Tozala concentré. Totike bandeli na suka na maboko ya Nzambe. Boyebe loko etindaka nga na ya kotala bino te. Amen. Tobondela nanu Nzambe pona yebisa bino nini etindinga nani atindinga na ye kosala nini. Kana bisu. Sous la concentré. Tata topesi yo merci. Oza Nzambe ya makoki nyonso. Oza maître ya tempe ya circonstance. Na longwe musika tata na ekotala bana na yo. Bana etike. Olobi ete mwana etike aza mwana na yo po aza na papa taza na mama te. Nkolo. Na tiki nyonso tokosolola na bana o na sa loboko na yo. Naza mutu abozwi te. Naza na ya mingi te. Ya muki oyo pesaka ngai. Nde na kabolaka yango na bana oyo. Nzamba lola. Na tiki banu na sa loboko na yo. Na tiki mobokoli oyo abokolaka bango na sa loboko na yo. Masolo na biso ebandeli pe kino suka. Makila ma Yesu zinga bano yo. Molimo santu kamba bango. Nyonso eze ya Nzambe te. Nyonso ya distraction. Ezala mosika na biso. Na kombo na Yesu. Maman Marie a clôturé prière. Tala papa na boye ya papa lite ya kanda ya we Nzambe na ngai. Ekati biso esengo ya television. Ekati biso esengo ya film. Ekati biso masolo ya distraction. Ezongisi biso na tolo na yo papa. Wana ye ko zongisa biso na tolo na yo na tango yo papa tolinga toza na distraction mususu. Tikete nkolo yo oyo yebi ye yo yebi baposa na ye yo yebi tina nini akomeli biso na tango yo salaki ete calendrier ya lelo ya zalawa. Éternel Dieu tukete ozala Nzambe na ye nyonso azana yebo senga papa osala trouver solution. Nyonso tozana ngope bo senga o trouver solution. Tika ete yo oyo lobaki ete esengo ya kopesa eleki ya kozwa opambola oyo aye kopesa biso. Aye kopesa mutu te me aye kopesa yo po lobaki ete qui donne à l'orphelin mais prête. Lolenge yo lobaki ete aye ko devisa yo nkolo yo nde nkolo na ngobo olo palate ezali ya yo. Tiketo ozongisela ye mokama na mokama pe koleka oyo ya utiliser. Na kombo na Yesu to sugisa mi bongo ete bakorbo na biso nyonso bakozala ya kobulisama. Ata ba mipepe oyo ya mikusa ya coronavirus ya tu ya ndenge nini na poussière ndenge nini epa ya bana na yo lolengo lobaki na kata mukana na Matthieu 24:22 olobaki ete epa ya bana na ngai ekoleka lokola mopepe
ya mbula oyo eyaki ekosimba matanga mbula ebeti meleki ebeti lisusu te po ete bana nanga balemba te tika ete papa mpiaka ezala ya biso te na période oyo ya difficulté ya sécheresse ya crise congolaise pe mondiale tika ete pa na bana na yo ezala bavitamine bato babanga papa lite ya kanda bamona ntango bakoloba ete asimbi kisi nde na kondima lolenge bakolobaki na papa de la foi ke asimbi kisi mokolo nga nayebisaki ye ezalaki kaka boye tika ete epai ya papa lite ya kanda mpe ezala lolenge bongo babenga ye asali kisi asimbi egwa Amen. gwango ya yo Kristu Yesu na kombo na Yesu. Nous disons oui le bonheur. Oui le bonheur, la gloire m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Boya kufanda. Amen, amen. Bane. Bana. Mamari. Na ye kotala yo nazana esengo makasi. Amen. Na sepeli makasi tango tangi kombo ya papa na ngai de la foi. Tobandi na ye théâtre depuis 2004. Tobanda ko ya kotala yo depuis kala na ba place nyonso banda ko chanter. Tobanda ko ya kotala yo. Amen. Nini etini ngana ya kotala bino lelo na bana oyo babenga kango nini? Alliance. Oh libala libala Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Oh libala libala emutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Kunate. Acha ya kunate. YouTube akokata biso na réclamation. Ah. Sikoyo mamari pasi na motema. Nake kopesa dot na mona kibano ete. Ndenge nini mbongo ebele bezokene na famille ya mwasi bana bitike balie te. Motema pasi mama nazokoka te. Nake na civil batu balie ba meli. Ngalobi bongo bano yo. Nake na religieux bato ndenge na ndenge baye initiative plus OLK baye na fête ngalobi te. Ata tozoliawa nga motema na ngaza na esengo te Lucia. C'est ça. Na lobi te. Fête eleki. Na ya pe ko lia yanga ya muke na ba na bana. Kasi tangu na ye koyoka lisusu tata mokonzi ya mboka alobi 3e vague. Mamari aleli nalobi bano bakosuka ndenge nini bana bitike bakosuka ndenge nini nayokaka pasi makasi soki balanse makambo ya confinement mutu nyonso azolela na porte ya ndako nayesa kokanisa bano oyo nakokanisa bango ndenge nini nalobi te bamarie yango oyo oyo eza chips mamari naza na oyo mingi te nasufraka loso yango oyo bana balia mamari semulu yango oyo mamari bana balia oyo tango kosalela bango mai ya ti babengaka yango nini? Babengaka yango nini? Etiaka ata mwa solo na kati ya ti. Mamari okolambela bano yo loso. Tala wili yango yo. Mamari na ngai. Mamari semulu yango yo. Mamari loso yango yo. Etikali kado moko. Etikali kado moko.
etikali kado moko mutu nyonso na mokili akoma na mama na ye okende na kimbangisi balobi mama na biso mama mwilu okende na katoliki balobi mama na biso mama Maria ebongo biso na Ofelina mama na biso Mami Mama Olivier mama Omeminga 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 Olivier Kabile nzame Omeminga Mama Olivier mama Omeminga Mama Olivier mama Omeminga Mama Bofele Olivier Omeminga Mama Bochaye na ndaku botala kaye kanga biso photo bochaye na ndaku botala kaye boloba mama na biso yeyo ndenge baninga batalaka ba mama na bango na bandaku Papa le te akanda. Oui maman. Nazo yebisa yoke mama moko ayaki awa ngape nazalaka te. Nalingana loba ke mama moko ayaki awa po azwa awa lokola po atambolaki esika amonaki ke 62 enfants na kote ya tiango ezalaki kaka awa. Me bana baboyaki balobi biso toko changer mama te. Eza boye te? Eza boye. Mama na biso, mama Olive, bakenda na passe na motema. Alors, biso, mama na biso, ezali yeyo. Merci papa, nzambe apambola yo. Po okokota nano na kati ya ndako otala ndenge biso pe totia soki moto aye kokota. Soki oza na motema ya kokabula, okaboli biso. Mais soki pe oyaki na intérêt moko boye ozongi na yo. Mama Olive, mama Omeminga. Mama Olive, mama Omeminga. Mama Olive, nzambe Omeminga. Olive mama Omeminga. Olive na biso mama Omeminga. Olive mama Omeminga. Mama Kabile mama Omeminga. Mama Olivier mama Omeminga. Mama Yabane nzambe Omeminga. Mama Nibane mama Bondela pona mama Olive. Bondela pona pasteur Lité Akanda. Amen. Tika kozonga na ngana maboko nzambe. Amen. Mama bosa na kabinote. Amen. Tangu nyonso ayebaka bana ne baza awa. Amen. Bondela na komo na Yesu Masiya. Yawe nzambe na bikamwa to pamboli yo to netoli yo nkolo. Tika ete yo oyo papa na ngai. Osalaki mama Olive. Pe mokolo moko tutisaki ye motema na kolanda ba papa Lité Akanda lolenga bango baya kotala biso na ndenge ya petit poids na bango papa atiketi opambola mama Olive aya lisusu ye moko aya komona biso ye moko papa Lité Akanda papa osala ye ke atambola pembeni ya mama Olive po ete solo ezala komonana
Éternel Dieu, 3 fois saint. Sala ya minene papa. Sala ya minene tombola papa nanga elenge na yo. Mite ya kanda papa nangai. Atako papa nanga na kata nzela. Ya comédie na yo tozwaka implice. Oyo elobaka kombo na yo. Oza nzambe okotika bele nzambe. Tika topesa ye mayele pe ofongola ye banzela ya mosika pe ya république. Na kombo na Yesu tolobi banso oui le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pesa mbote. Ngana komi kokende mbote. Amen. Papa. Tikala malamu Malamu papa. Zwambo talipa molinga na ko. Zambe pesa bano de santé. Bazala na kimia. Mi pepa maladie. Corona. Emona bangote. Ba fièvre. Ba typhoïde. Ba malaria 3+4+. Emona bangote. Ba microbe. Ba tanga. Bazala mayele. Bazwa na kelasi. Esengo. Ezonga. Na mboka na yo. Nani asuite. Yako swamba. Yako swa. Babela te. Kokobele eza pasi. Esalaka pasi. Nzamba zala na bino. Abomba bino. Merci beaucoup. Que le bon Dieu te bénisse. Nzamba bomba bino. Abona bino. Nzamba ba. Moi je n'ai pas encore. Natiki bino. Boko keno matsanga na mutuka. Ya zuite hein. Makale zate hein. Ah, nzamba lola. Makale ko ya mama. Na lekaka pamba te. Ndenge na leki batu bamoni. Koleka na ngai mama Marie ezalaka message mobimba. Amen. Ndenge na leki boye. Dimanche toko koma te. Amen. Toke na matana mutuka. Mama Olive, mama Omelinga. Mama Omelinga. Mama Olive, mama Omelinga. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassungu, mon colonel, mon pépé. Les vents. Lodi di garçon. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein?
moto akosala 50 boîte na kati ya kini sejongaske shejonga soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko shejonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai.